Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Triste nouvelle pour l'actrice Boui Boui. Boui Boui Azali, actrice mora s'appelle Sabiso Belé. Na théâtre naye, en tout cas, a s'appelle Sabiso a marqué époque na Boui Boui. Nandenga joa loi kizengi. Na sima na ye munene wana tala charge nzamba pesa ye. Lelo to mona Boui Boui azala na circulation te. Moi-même je me suis posé des questions, beaucoup de questions. Alors qu'est-ce qui se passe avec Boui Boui? Azo mona na te pourquoi? Or aza malade, a problème ya misu. Mais combo komi kotamba déjà que non Boui Boui a commis aveugle. Image na aussi la bino bolanda sorti na souka s'il vous plaît bolandi et puis na souka botika un petit commentaire gentil s'il vous plaît boza gentil, OK? Merci. Image Zolanda Ritz Kimanga. Tebi Ritz Kimanga azali ex moisi ya mobile ya coquette comment nani mobile ngo comment nani beauté image bandeko namoni vidéo oh la fille azobina aza la fille aza tantine, je peux dire une tantine aza yaya bobo dans sa bina bino moko Nathalie Boye nabi c'est quoi ça? Auto le bazar à moitié nu. Les sous-vêtements dans singlet, acheté soutien T et l'autre côté, à Robina danse na TikTok. J'ai été choqué, dans mon commentaire à ton niveau ba fingi, n'habité na auto solo là. C'est la dépression. Qu'est-ce qui se passe? Et ça on la cani pour nous se ça abonné ou comment? Alors il peut se passer paiement à casse na des sujets na biso to solo là. Boza calme na ochi la bien image à Boui Boui yemo a expliqué Bolandango et puis nous allons nous retrouver tout juste après pour commenter. Appelez-moi Bibiche Momo Plasma, maman Bibiche, tantine Bibiche, votre tantine, maman Leki Yabana, Noko, tata Mwasi, maman Kulutu. En tout cas, I love you so much, my lovely family. Subscribe, share ma video. Mutumwa ibsa. Yango kolba anglais bweni ni ba bonné na baza français na lingala. Boni ba complexe ba anglais boy. Na yebisa bino lo moko. To na répondre muto comme bongo. Nga na en Afrique du Sud. Na mboka oyo toloba anglais, lingala toloba ona ba congolais. Eza wa muto na Angola. Aza na Angola baloba portugais. Makambo koloba. Mo portugais ezanga te. Boni complexe boy. Boni complexe congolais. Otika no ba complexe s'il vous plaît. Biso toloba anglais. Lingala toloba ango soki tokuta na ba congolais ou bien toza entre biso ba congolais. Mais ce que partout ok na shop anglais, kota na taxi anglais, ok na station à carburant anglais. Place nyoso ok neza mboka ba anglophone. Botika ba complexe pour la wana. Donc soki na tie mot anglais na lobby anglais na sali sum congolais. OK, mes amours s'il vous plaît. Bon, excusez-moi, ils ont par rapport à bateau bayaka à ba commentaire ba ko besa bato li baku. On m'a li baku vraiment ya li baku ya mabe. OK? Alors, moi j'aime bien ngana loba likambo na se défouli na ça ressemblante. OK? Suivons d'abord ça, cette image together nabino et puis on se retrouve tout juste après pour commenter. Let's go. Na komona yo kote boye ya Boui akufi kote boye ya Boui akomi avec ba nouvelle zozwa oyo yo moko na matoni ntango ezokomela yo bien que eza maladie toyebi ke esila nango mais ntango ezokomela yo banini ezosalanga mpasi esalanga mpasi komona ke bolingo esili na mitema ya bato elobi nango sere Deborah Maso ya bolingo eza matira ya bato mokili te mokili eza na elingaka eyokaka bato bluka na mpasi moto azosufri poko basije na bango
mokili eza na kaka yo nano okufi te oza na soins intensifs ozoluka pema ya koluka bango na kote mpona mpona bango bakangi mpona baobenda mpo okufa bango basepela sikona eloko nga natumaka yo ndoki so olingi omboma moto so butu wana yo ndoki obomi nzambe apermeteke akufa wana yo dapre yo omoni mpena winga na se mosala na nga na bomi eza mpasi eyelinga nazaka malade na ye mpo oyo eza makambo nzambe so ezalaki ke marialef afongolisi boîte afongolisi bar asabela nga na ye atebanga bomona elongi ote so ezalaki place ya esengo moko ya mokili nga bomona nga te na ye parce eza esengo ya nzambe na likolo naye kobakisa implice mpo nzambe ayokanga mawa leta na nga vraiment malade na nga kaka na otambola baoyo baotiola baoyo mpe bazoprie mpona nga bazosimba yo en fait vision est-ce que c'est que ezongi bien eza moins faible toujours kaka moins faible nana difficulté ezalaki nini ya buna ngai na kamwe yango lelo komona ebongo esengama ya miso na comprendre te naoki yango mabe makasi nameki kosola na ye mwa mokie naoki mpasi vraiment mpasi na motema makasi tosala malamu toyenga kosala baninga mabe te mpo lobi toyebi te naoki mpasi makasi me eloko esalinga esengo makasi ezaki azosolola azoseka moyesi obanalize likambo ezo esika te soki olateli yango susi eloko esalinga mpenza nabombaki yango na motema na ngame na bimisi yango eloko esalinga esengo na omona azoseka nana aseki ando toli ensemble abeti lisolo tumopa masumu nde na buye eloko ezo esika te parce que moto aza nango abanalize yango omoni elo mosu ya bongo moto mosu akozwa eloko wana na age oyo omona akoyoka susi makasi ya mope na tuni ndeni nomona nga nana na omona mena mona moke abetenga lisolo ndenge ebandaki ndenge ezalaki na ndenge esaliki ekoma boye bakotya nga na délégation moko boye nakende so nakete eza nzambe luta boye nakende eza ifu yo moto longolinga te producteur eza yo te donc soki bandeko bien bato ya famille to mpe nini toyebake eloko nyonso esamelaka biso avant esamela biso famille fungola porte biso basi batia biso deja bacroix totambola bomenga so kota deja na seke ya bato mosusu nayebi te soki liwa ekoma kopesa bato esengo or liwa eza kiloka mpasi na biso bato oyo mpasi na motema me lelo ekomeli ya mosu omona chaque fois à la raté, ils ont bongo. Nous avons des moments à exprès pour femmes, non? Azali. Comment on est? Ils ont protégé. Pour nous, ils ont protégé. Ils ont protégé. So, les gens qui ont été connus, ils ont fait. Mais, principe, il y a moi, si on a un musala et un mobile, tout le monde la musique. Tout le monde la musique. Tout le monde a un musala normal. Moi, si ambassadeur, il faut y avoir un ambassadeur de moi, si il y a professeur. Professeur Zopesakou, il faut moi à Katakou. Moi si il y a Nani, il y a Thierry. Donc on a la radio. Il faut payer à afin de voir la raté tout ça. Même si logique pour les années. Moi si il y a Soda, bah débat mité yo na Goma, hein? OK les gars. Tu peux faire akene pena sika ba ko bunda ba ta. Il peut te bino moko bolandi image oyo bomoni boui en tout cas naoki pasi avant tokota na sujet ya Rit Kimanga naoki pasi komona boui alimwa na circulation biso toyeba que non boui afanda peut-être po babenga yete mais c'est qui est vrai aza sous na scène te ajouaka te pa baza ko ya mikolo franchement par rapport ya bano ba ya mikolo zo mona que non bazo jouer makasi balinda ba Michou ba Cardozo ba nani en tout cas baza ebele par rapport à ba époque ya ba boui nde bande ko jouer na lelo basal subongo te to ebité pourquoi ba binga na ba tournage te et lelo j'ai été choqué na mona ki vidéo depuis hier soir bazo ba ki akomi aveugle nga na moni onka lokwa omoni ba titre nde ba chaka na ba TikTok hein nde ba chaka ba titre kaka ba titre za ba aventure. Mais Ernéa Rota Nabi, oui, c'est la vérité, c'est solo. Azaki n'a problème. Nathalie Benabi a Nzambe, pourquoi ça? Pourquoi ça? Bon, Eza maladie, et comme elle a ramoutounion,
Et ça va surprise à vie. Alors, artistes et comédiens, s'il vous plaît, ndeko na bino bouyi à sali belé na théâtre. Boze la teka muto akufa, ndeboya ko sa ba cotisation botambisi kaye. Na ba comédien nyonso bo na poto, boza na Congo. So mutu moko achata $20, $20. Ne bela ba comédien eza na Congo. Soki mutu moto chata $50 te po mutu nyonso peut-être oza possibilité te. Soki toche $20 na mutu moko, 20. Au monde que na $20 wana pour 5 personnes baza na $100. 10 personnes $200. Donc 100 personnes $1000. So toi na 300 personnes. Mbongo ekoko bima. O sangisi pe na bato apoto. Po esa bato mususu akocha toma 50 po bata ba 200 baza bato ba 500 pe bakocha bazali. Mbongo eko sala ba mekampe ko traiter. Bon ça la cotisation ou bien bon s'organiser na moni ba association ya ba comédien bazalaka papa masumu bota la kaya boui. Bon za teka soki muto akufi beaucoup mi ko tambwisa ba kaye. Po to mona ba kaye ndezo circuler, OK? Tout le monde a quand des autres circulés. Votre cotisation, muto akufi bochele cotisation a ozonga les sous-sautés. Kaya buibu et salinga choc, malgré wana menamoni ba osimba ye. Ba osimba buibu ba otambwisa ye. Obi Nathalie, na vie est ça compliqué hein. La vie a beaucoup de surprises hein. Franchement. Vie elle a la surprise ebele. Na mokili oyo kolala kolamukeza habitude te. Ce tola to lamuka tokumisa nzambe olamuki otelemi osali nyonso koki kosala maman dit merci papa dit merci parce que c'est pas facile ezala mutu muso senga na mona ta na mona na omona nzambe na mona kaka mais ozomona oza à l'aise opesa nzambe merci te ata erka kolamuki tu ne dis pas merci à Dieu. Ezala mutu muso azole a sambela nzambe na tele makaka na okoka te na tele makaka. Tala boui. Oye komeli. Est-ce qu'on pensait qu'un jour boui a koki ko bela maladie? Ya miso. Oh mon alisusu bien te. Qu'est-ce qui se passe? Na oki kote mon babi ke no cause attention, tension pe ce que les qui trop et ça la bongo, soit sucre ce que les qui trop et ça la bongo et ça la que non moto à perdre vision et tout. S'il vous plaît, azo traitement. Na mona ba série moko boy maman livre à Télémaka pour la soutenir ba comédien. Ba pesa kana ba carte pour ba bazwa ba soin, ba comédien bazwa soin, mais ça rambutu mbutu. Toka ka ba des autres bimaka wana. Toka ba des autres bimaka wana. Toka ka ba tumsusu azu ba carte à chef famille na ye mobimba. Congolais na côté Congolais na côté bon Congolais oka comédien azu ba PC carte azu até ba membre famille na ye nyonso. Toyoka ngoka na ba réseaux sociaux ah. Siko ka boy soka za na carte ake na hôpital à maman livre les hôpital moko les hôpital à monene est-ce que bako soigner été bon c'est les SOS s'il vous plaît boui quand même c'est qui ça va te belé nde ba congolais ba a contribuer na mboka na biso a contribuer na mboka na biso na ebite ba contribuer kaka na ebite ko contribuer omoni ko contribuer na mboka eza muto afutaka impôt na ebite so naza wrong so naza na wrong bochanga na commentaire o lelo oyo gouvernement ekotala bote muto akotisa mbongo na mboka tika tosala foto le bakeno a sepelisa bato na musala na ye oui na musala ndenga sepelisa na bato na oui quelque part ils ont contribué pe na loisir na I don't know je ne sais pas comment na ko expliquer hein ils ont contribué ko longola bato stress na sens mora bon mais quelque part a sala pe musala makasi a sepelisa pe bato belé alors bandeko na biso ba comédie bosa ate muto akufa kaka koma na cas grave nde boyo otambisa bakaye lelo ko komela yo lobi pe e ko komela muninga alors s'il vous plaît na ndenge boui asala wana ngana ki esalinga passe no ki choc
nde baosimba ye aokotambola lisusu te mais aza epi boyoki nde Thérèse alobi abi komona ye tu ne vas pas penser que aza vraiment na malade wana otikala koyeba te keno te en tout cas malade oyo yango nde ezodéranger mais azo look epi azo look like hein azo look like aza epi azo apparaître que aza na ye bien or aza bongo te oui c'est ça la femme forte mutu soko oza forte devant situation elembisa yo te soko oza devant situation tu es forte au moins que place oyo bato bazolela yo place wana olela te okotisi esprit oyo balobaka okotisi zembe okotisi esprit nde yango wana moto makasi nga parfois nazalaka bongo nga devant situation moko au moins que non awa il faut nalela awa emona na se concentrer te naomona soko na ozwi situation wana na minimizango esili nazwi natie courage natie kondima miracle se produit faut yeba devant la situation zwa courage plus la foi miracle se produire na sepeli na attitude ya boui omoni azoloba po bato ebele basepelaka liwa bato po bato bakoya banosa banalyse awa po nano bato bakoma olobela yango deja nga namonaki yango lobi nabi oyo eza ngoka baaventure bato batiaka na batiktok batitre lokuta mais na ye komona interview ye moko azoloba je me suis dit non ça c'est la réalité c'est qu'abeli vraiment c'est qu'abeli bosunga ye s'il vous plaît bandeko bosunga ndeko na bino mwasi ana posa ya lisungi na bino so bosungi ye ekosala pe bien botambwisa bakai ata $10 soit bosengeli epa mama Olive akende ata hôpital epa mama Olive epa ya mama Olive pe kuna ezali oui c'est une bonne chose mais depuis ka makambo ya ba nonsense ebima ya ba polémique ebimaka bakoma kofinga mama Olive nde na yo comprendre que Congolais aza moto akoyede te franchement Congolais aza moto akoyede te niveau mama Olive aida ba comédien niveau mama Olive asunga ba comédien mais tala nde bafinga mama Olive botala nde bafinga ye mama akomanaka ba miniature par-ci par-là nzambe alola nini aza mutu nde tomona azala so po tomona azala close voyage nyonso so akokende basila Belleville banani tomona bango bazaka na ba voyage pourquoi mama Olive asala yango lisusu te po congolais azwa apota ye buzoba donc bafinga mama Olive mais omona sila tikali calme Belleville tikali calme bazofinga ye mais pourquoi pas komata na live biko sala vidéo koyebisa bato po bino bozala ja bavoix o bato bazoyoka sila lelo soka lobi likambo bato bakoyoka po sila aza ja star po star bayebake donc soki aza mpe na bato bazoimite aza na bato bacreye bagroupe aza na bato bazolobela ye donc c'est ça la star po oyo mibenga star oza na bato balobelaka te oza na groupe ya bato te oza na donc eloko te elakisa eza kaka keno bato bayebi yo mais oza na star te oza na vedette mpo na Congo biso toza na bavedette baza na bastar te mpo star il faut oza international nga nalobaka yango soki oboyi osali mokili na yo wana ezodépendre na ngai bango nyonso wana oyo tobenga bastar na biso ya Congo wana baza bavedette mpo bayeba ye na bango kaka epai ya biso bacongolais mingi star aza moto ayebani monde entier international na Asie bakonsome na Italie bakonsome na Gabon bakonsome na Israël so oyo biso tomonaka baza bango kaka bavedette na biso ya Congo mais tobenga bango kaka bastar oui c'est qui est vrai si la lelo soka lobby bato bakoyoka ye Belleville alobi bato bakoyoka ye bana un mot à dire na communauté bato bakolanda bango alors n'epoko bando finga mama Olive tomona sila sala vidéo te tomona pe Belleville asala vidéo te concernant maman Olive nayebi te soki naza wrong botika na ba commentaire mais nga natikala komona ba vidéo wana te
po mama oya lelo atomboli mosala na bino po ce qui est vrai moto atomboli mosala ya théâtre bapesa bato ya théâtre valeur eza mama Olive tokomarche bango te c'est mama Olive c'est mama Olive lelo toomona ke non mama Olive lelo apesi valeur epa bacomédien ebele. Alors mes amours, s'il vous plaît mes amours, Bosunga, ndekona bino, ba comédien surtout, levez-vous pour aider votre sœur. Bozela teka muto akufa. Ndeboya ko ça ba cotisation botambisi kai. Ndebo komosala ba cotisation. Na ba comédien nyonso bwana poto pona kosunga muto wana. So mutu moko achata $20 kaye komi kotambola nebela ba comédien Maman Olive, Maman Denise. Soki mutu achata $50 te po mutu nyonso peut-être oza possibilité. Tout le monde a ba vidéo ba bela. Ba ya traitement en Afrique du Sud. $20 na mutu. Sans pour autant ba bimisa moko poche na bango biso tozala ba vidéo. Au monde ke na $20 wana pour 5 personnes baza déjà na $100. Quartier wana eza ba 10 personnes $100. Donc 100 personnes $1000 azaki na mwana na ye biso to na 300 personnes mbongo ko bila osangisi pe na bato apoto po eza bato mosusu akocha to 50 po bato ba 500 pe ba ko na mbongo mama Olive mbongo ko sala ba dimanche ko belaka ayaka la cotisation ou bien boss organiser na moni ba association ya ba comédien bazala papa masumu botala kaya buibui mobiki sa ya teka soki moto akufi na makambo ya masasi ba beta ko tambisa ba kaye azwa traitement po to mona ba kaye ndezo nini po aza comédien OK to mona ba kaye ndezo circuler po cha cotisation buibui je sais que ça fait mal azonga les sous non ki azoloba bato ba kaya buibui eselinga choc malgré wana mena moni ba osima akufi misu akomi aveugle patati patata ayoka na tali na bivi eza makambo ndenge ekomaka likambo soki ekomi ezwaka kaka franchement likambo ezwaka nzete te ezwaka moto yo soko ozana mpona koseka moto akomi aveugle ezwi lobi oyo ekozwa yo alors bacomédien botelema botelema bosunga ndeko na bino olamuki otelemi $10 pardon osali nyonso kosala $20 na bino soki bosangisi akoya ozwa traitement na Afrique du Sud eza na mutu mosusu asenga namona surtout na Afrique du Sud abaka bongo mpona yo mais ozomona oza à l'aise opesa nzambe merci ata erka kolamuki tu ne dis pas merci desala bongo to tension eza cause mambo ebele aosambela nzambe biso bakongole tozala na nature wana te ya kose faire soigner soki obeli oki nzoto bien te nde oki hôpital on n'a pas cette habitude anytime faut que dans l'hôpital au checker tension au checker sucre au checker examen général biso biloko wana eyela biso te mais mondele après 3 mois 6 mois akenda kocheke ayeba déjà eloko nini ça ne va pas na nzoto na ye biso to découvrir à perdre vision et tout to malade elie nzoto eloko elie nzoto donc na mwana la série mo maman li examen général wana pe pour soutenir bakate il faut zapper na mbongo carte eza easy te alors bacomédien botika koseka moninga nzambe des autres ebimaka wana bosala cotisation boyoka na bapapa masumu baza wana baprésident elobe baza wana nayebike makambo ya bacomédien o bacon ekabwana nango ekoma nango dekakuna ya Joe Biden quand ya Joe Biden naka ya soki kani bakabwana mutu na kote na bakabwana bakon mais il s'agit de l'être humain ndeko na bino asepelisa bino malgré tomonaka liso na sente mais bosalaka même effort bato basungaka bato baza na bambongo faites l'effort ya kosunga moninga na bino bato bayedaka bato abenda shu boza wapi bozela teka soki mwana diembeli na motuka nde boye bobimisi bambongo boede bomoni mutu moko asali krimo eza nonsense bobimisi bosi boede baka ya koede yango eza na mutu mosusu akosenga lisungi te mais yo moko ekomonika na réseaux sociaux lelo oyo gouvernement ekotala bote mutu je peux dire parce que eza na bato mosusu mpe balingana na bango bamimonisa te na réseaux sociaux asungaka na ye mais en coulisses mais il y a d'autres personnes dans mokili mobimba il faut camérer ezala wana
Il faut pas jouer image. Il y a d'autres personnes comme ça. Alors, Nzambe, a retrouvé souffle de vie. Et l'autre, c'est l'ingaka bien la vidéo, parce que il y a un non. Donc, alors, donc, la soucieuse que à monaka parce que ça fait mal. Et ça, mon soit botama avec le souci à mon toi botama avec. Alors, si mon toi à au monde le sous-souté et ça différent. Il y a yo aux en souffle de vie. Aux en bonne santé, au monde, aux oloba, Thérèse Alobi, Kumi Sanzambi. Abi comment na tu non, on va pas penser que salé lioté. Asa vraiment on a déjà salé lio. Biso lo wa te. Donc on va aussi on va mais na le loko boye. Zambe sunganga na sala bo. Mais tala nanu. Azo paraître que Aza Olamuki, ok, tout ce que tu veux faire. Ça la femme forte. Aux en bonne santé. Moutou soro sa forte. Mais devant situation. Aux ambassadeurs Léon souffre de vie makasi ou apesio na noana. Situation elembisa ote. Côté là ne batobele ba. Soko ça devant situation. Tu es fort. Mais ne fils que na pema ou apesio. Parce que ça na batobele na minute azo lela. Ataka ngandi na oloba. Ako koloba te mungongo ezo bima te peme za te force za. Au côté c'est esprit. Alors, j'espère que tu reçois la bonne nouvelle. On l'appelle comment? Bouiboui. J'espère que Nzambe a reçungaye. Maman Olive, ceux qui passent à quelque chose, et que ça l'a bien. Maman Denise P, Fondation Maman Denise, ceux qui sungi pen de Konabiso moi aussi. Et que ça la paie bien. Alors, pour chuter, tout le monde a un sujet où il y a rythme qui manga. Tomoni Azobina avec miracle se produit. Na sous-vêtements, autorobé na andawe, eze loko ya se. Obina, na single, ana soutien na tolote, mabela mope, n'habite na rôle, na bête, mais, et ça bien, ce n'est pas beau à voir. Franchement, na mona bato susu, on dirait que tout na bango ça la bien, je ne sais pas. Une maman, tu as des enfants. Attends qu'on bazobige non? Je me suis dit non, ça c'est la réalité. Cela ne veut dire pas ça aux n'importe quoi. Non. C'est qui a belé. Biso culture africaine. To bungi sango. Congolais azo bungi sa culture africaine. So bo sungi. Posa na poto. Okomi ko se comporter le rôle là moi na poto. O bo sana ke biso to ba africain. Biso ba africain oko so na bana no boza na tenir piscine. Il y a plage, beaucoup qui sont là, oui, on peut le faire, oui, mais c'est une bonne chose. Et pas tout le monde à respecter. Oui, tokola na poto, banana babota mi na poto, bakoli na poto, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas oublier la culture. Franchement, même na Bible. Congolais za mutako edete. Et ils ont inversé mon baloba que non, l'enfant ne verra pas la nudité de son père. Niveau maman Olive sunga ba komi. Oh boy, ban e ba on na kilote muke na ndako. Oui, tu es à la maison chez toi, tu es libre. Mais pourquoi filmer? Botala nde ba fingai. Okotika ndenge olingi ato tikali bolumbu bongo tambola ba no ba message ko mono nzoto nyonso libanda. Ce n'est pas mauvais. Ova na kilote na ndako eza nango mabete. Mais pourquoi médiatiser? Est-ce que les lois bana respect ya nzoto na bango côté? Voyage nyonso akokende. Tout ça, c'est les médias. Banani tout le monde a on s'appelle ça abonné. Donc ozo perdre crédibilité na yo. Ozo ndima osambwisa nzoto na yo. Ponini o sepelisa bato yango TikTok tokomona biloko ya sorte nyonso bande na TikTok o tomona makambo ya ndenge na ndenge na live mona TikTok misamo namoni film moko boye asala live au filmer ka partie ya nzoto ne ya basi malati sous-vêtements a filmer longola tika kana sous-vêtements papa au filmer partie au asala live au filmer ka partie ya nzoto ne ya basi. C'est que je me suis demandé, tout ça c'est pourquoi j'avais compris que non aza mutu moko na Congo biso mobali soka ya bengi na yoka pe masolo moko ya bajara bongo bato bakoma kosala kindumba online wana ezo dépendre a proposer che photo na ye bapesani rendez-vous bapesani bakutani basali makambo na bango ekoma nango développer donc monde oyo eloko asiki eza nango te mais makambo oyo tokomona eleki meme ya Gabon ba consommer na Israël
Makam toko momona eleki même ya sika. Alors, je ne sais pas ce qui rythme les gens commandent alors mais pourquoi bando finga maman je suis free de faire la vidéo étant que une femme concernant maman et que maman azana bana parce que ceux qui naza rong azana bana na ye botika na ba commentaire bana basi to ya mibali po maman le lotambola bolumbu eza nango bien qui est vrai moto mais respecte quand même tes enfants soki osala yango mpona yo te sala yango mpona bana na yo baomérite eloko te bavideo etikalaka lelo tu peux faire une vidéo obosani na yo etikali na mito ya bato il y a des gens qui bazaka na ba réseaux sociaux basebaka kaka do baenregistraka ka bavideo ya genre boye après quelques années 5 ans 6 ans quelques années plus tard bakobimisela yo bavideo oyo to bakobimisela bana bavideo ta mama bino atambola solo na réseaux sociaux levez-vous peut-être on a une intention mabete votre sala na yo parce que oza free ya rosala mais bon respecter quand même bana bino bon respecter quand même bino moko ba famille na bino ngona on trouve ngo anormal que muto bandosa biloko bo oui naza mutu te pona juger to na laksa bato que non nga na mon sang non mais quand même étant que être humain il faut na humanisme que nga na sous-vêtement boye na singlé atango babi oza nzoto mike bon peut-être pour azana nzoto mike pour la moni que eza nango c'est normal hein eza nango normal bato nzoto mike oui atatika na sous-vêtement na eloko moko mike ça ne dérange pas trop par rapport ya biso bato minene hein omoni biso bato minene soko tika na eloko bongo sali vidéo au moins que non on va tirer attention à bato parce que ça nzoto moza ba forme mais c'est différent na muto muke mais ata bongo il faut quand même se respecter. Alors mes amours, j'espère que tokomi na suka ya émission na biso. Merci na confiance au Bope Sangai. Merci na abonné intelligent, ba papa ba maman au bozara na chaîne au to travail kanabino together. Merci na confiance au Bope Sangai. Un grand merci na bato nyonso balinga ngai. Moi je vous love, je vous amour, je vous aime na lingi bino makasi, je vous adore. Restez toujours connectés sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Vous informer, c'est mon souci majeur. Toi, quand on a un sujet boye, to lobeli ango, to sel ba commentaire, pe to pe si conseil. En tout cas, ba comédien oyo baza ko finga boui to baza ko seke en coulisses. En tout cas, o adage moko eloba, libanga lizui chaku ndeke ko sekate. Lelo ya yo lobi ya muninga. Donc botika ko seka. Boubou ya salatan na ye, elle a marqué son époque. Pour le lo ba yida ba bimi na ba sima ba to so bazo jouer ba kizengi ba bimi zaki na bouli ya boui. Alors, quand même a créé pe chemin na ye. Donc, vie eza compliqué, mutu na mutu an étoile na ye, mutu na mutu an chemin na ye, et sali ke azala oyo ya zawana, en tout cas ba comédien bo telema bo sunga mutu, aza en vie. Eza na groupe mobo ba comédien na Congo ba bengango aimons nous vivants je me trompe pas eza ba duche eza ba la duchesse en tout cas ça c'est belé wana bo sangana s'il vous plaît bo tala ka bilongité po te bi ke ba comédien mususu batala bilongi soki mutu moko aza na actualité ne ba ko sangsele ba mbongo ba ko bouger mais soki mutu moko yoka na raté en tout cas ba occuper s'il vous plaît. Alors moi je suis pratiquement à la fin. Partagez, aimez et commentez. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.